Bonjour, na abonné na nga nyonso ya YouTube ya Fille de Jésus. Oh nano à s'abonner te, à ko s'abonner rapide pour bande kozwa ba conseil ya libala na ba conseil ya mkongo ya papa. Na la kai bino que non ko ya ko ebisa bino kisi ya kubaka na kisi pona mkongo ya papa ya kotongola. Vraiment, et là, on sait que bino tangawizi te pardon, beaucoup na YouTube, que talande ni chinois azo sala tangawizi na maboko na balikidi moko boye, atia na maye kangami après tia na poussière moko epesi mo couleur beige. Vraiment, et là, on sait que bino botika bokeba. Oyo azana posa vraiment ya ko bikisa mkongo na ye. En tout cas, abenga nga na kisi ya obaka na kisi ya kotongola na oloba mais ya kobaka wana eza moyen na loba ngo eza te parce que yango ebikisa même voisine na nga na corona parce que so obaki yango ozotoka na façon moko na itete mais na oyo ya kotongola botika na bino tangawizi boluka problème te boke gauche te boke droite te bokende boye soki oza na possibilité ya kozwa poso ya manga zwa poso ya manga ou bien so oza na Europe awa omoni mwa kozwa poso ya manga te obengi nga nazalaka na possibilité ya kozwa ngo facilement na osalelo kisi na tindeli mais eza gratuit te mais oyo naolakisa bino parce que boza baabone na nga il faut mikonga papa ebonga papa yo mpe yeba bongisa mokongo na yo s'abonner pour ataka ba vidéo te o nazo sala na promete bino na yo lakisa bino kisi ya mokongo eza tangawizi te kisi ya mokongo eza nzete ya manga na biso bato Équateur to bikaka mingi na banzete oyo eza na zamba nzete ya manga okokata poso kaka ya nzete ya manga olongoli poso wana bien ozwi na bamisuni nango ya beige wana ya kati penzo palo nzete ya manga bien bako baza bandikola mona Afrique bayebisa bango batinde ya bango nzete ya manga baposo ya nzete ya manga poso wana ya nzete ya manga ozwi yango mingi ezalaka bamango babengaka bamanga bangala na manga bakongo te manga bangala poso ya nzete ya manga wana ozwi yango osukoli yango bien olongoli ba oyo ya mwindo ekangamaka ya likolo wana to osukoli yango bien otiango na mai elali na mai lobi na ntongo otiango na liboko bandi kotuta yango nga atuta yango na marteau ya libende te marteau moboye ya libaya nazala nango ezala makasi mingi na tuta yango otuti yango ifo elemba nyonso so elembi apres ozwi yango tiango na nzungu ozwi mayo tie otiango na moto ifo toka ebimisa jus nango wana so ebimisi jus nango ya beige ezaka nesi mwa chocolat makasi nesi mwa beige boye ebimisi jus nango wana ozwi otiki yango na mai banda ntongo osala yango na ntongo otiki yango ntina pokwa so osala yango na butu tika yango ntina ntongo mais kotongola na ntongo te parce que ekoki osalata mosu vertige ntongo wana butu osukoli apres olali otuti yango bien otiango na mai otokisi yango otiki yango efandi nango journée mobimba ntina pokwa na poko chauffe yango kaka moke tiède ozwi kaka 2 pompes tongoli le reste otiki obombi ogarde soki ogarde yango osali toilette no bien osisi osala toilette no avant osala toilette ezela au moins 5 minutes ou 4 minutes après que osali toilette osentir ebendi yo ezosala na bazei osumba na bazei ntango okosala toilette osisi osukoli omatini okola mbeto olandisi yango pendant 3 jours na 3e jour kotongola soso te omona pena ya 3e jour zei esili parce que 1er jour nde osumba osala toilette moko ya bien te 2e fois omona ekomi mwa normal 3e fois normal wana ekoki komema omnifiske ata 1-2 mois ozosala mosala makasi na olela ya mokongo te
même na baso bauti kobota bakoki kosala yango mpo mokongo ekangama mpo ekangaka mokongo vraiment na façon moko ozana ide te même jus nango wana soki otyangoka na pompe boyoka kolkol na maboko osanti mpenza keno ekangi yo pota na mokongo douleur eba ozala so te mais na oyo ya kobaka nde oyo biso toloba na bangala sombele suka bisanga napesa mpamba te oyo aza na posa ya kobaka abengi nga parceke ya kobaka natiaka wana frigo naoki opesa yango bongo te parceke nga nafutaka mama na nga mbongo mpo mama na nga alakisa nga yango mpo papa na nga militaire azalaka militaire mais alelaka mokongo te kisi mama biso bando osalia papa biso yango wana oyo aza na posa obenga benga na 07 80 Zela, pardon, nakangi numéro na mutu te 07 80 05 86 79 obengi nga oyebisenga kaka ke non oza na posa ya kisi ya obaka mpo ya obaka nani voisine na nga azalaki na bafièvre na ntango ya corona awa nasalela yango mpo natiaka wana frigo nasala yango natiaka wana frigo abaki soki obaki yango je te jure okobanda kotoka bana motu ntina makolo nzoto to echauffe malili esili azalika malili esili ye ntango ekosila kotoka na nyonso to après ozeli motoki ekauki osukoli so osukoli ekopesa apeti ekokango mokongo ekosisa fièvre nini tosa vraiment oyo aza na mposa kisi ya kobaka abengi nga na numero napesi na kotindele na biso bato toza na Europe na otindele na oyo boza na Congo en tout cas désolé parce que so na tiango même ata na DHL tango ekose décongelé omona ekolemba ekosala bien te tango tiango su na congélateur kuna ta mosusu elali mwa une semaine 2 semaines ya osala bien te nga asala eloko ozwi yango 3 jours 4e jour obandi kosalela bien une semaine kaka maximum obandi da kosalela po de wana kisi eza na mobesu keno ozwa kisi moko oyo ilali 2 semaines 1 semaine eza bien te vraiment nalingi bino mingi secret na nga wana napesi bino nzete ya manga poso nzete ya manga nde fin mpo na mokongo papa olela so mokongo te yango lelo na nga nayebisa bino yango wana prochaine video bolike bosabone ebele naolakisa bino bato ya minene elo ni okoki osala po toka mingi te ogarde toujours moi solo ya nzoto mais solo ya oyo ya mapeka te mutu nyonso na mokili aza na solo ne ya nzoto mais solo lipeka nde eloko toboyaka naolakisa bino yango eza bastik te naolakisa bino yango bomona nde nini bino bato mine botoka su mingi te otoka nao me otoka normal eza te kotoka nde ezalaki otoki motoki ezo naolakisa bino na video prochaine bolike bosabone na toujours wana nalakisa bino na anti stress anti AVC na basi nyonso tu oyo bana posa komibongisa naolakisa bino babenga bino bafemme de luxe naolakisa bino secret merci beaucoup bozala bien bisous nalingi bino mingi bozala bien bosabone bele merci au revoir.